balandi à www.diasporadc.com. Merci pour vous aller belé toujours là dans mon nom qui est cadette la presse Jeanette Mwaka. So bon moni Jeanette mingi peut même beaucoup comprendre déjà que toro le bla o etali chombo. Tous les gars qui te le bla qui est là qui va vivifiant, les toro le bla o le sexe doit fonctionner. Sexe c'est moi mon bali et sengeli et sala. Et on la bengi les lois maman Israël la joie pour enda sunga. Vraiment biso na ba mituna na bino. Azara toujours là pour répondre vraiment na ba. Bonjour maman. Merci beaucoup Jeanette. Merci monsieur au monde le lundi on invité ngal sous mais ça ko invité nga awanda kunayo. Merci beaucoup, merci. OK maman, c'est vrai que tu es un baki m'appelle de partout babenga ki biso, ba baki pour la makambo tela ki ba vivifiant. Mais là na linga qui vraiment ming to lobela o etali sous chombo, le sexe doit fonctionner. Oui oui. OK, le sexe moi mbali vraiment fait ça là. Pour sexe moi mbali ça ils a déjà ya kufa. Mais moi mbali kufa te sexe nous ya kufa tina na onini. Yango lelo vraiment na linga ki maman na tuna mituna po mituna ngate mna tuna bangonde babenga kinga balobaki yonga bakinga na ngelo te fo maman nde aza mieux placé ya ko répondre na mituna wana balobi sexe moi na mbali vraiment fait ça un sexe moi mbali ekoki ko sala ndenge ni peut ça fonctionner ezala en fonctionnement ya solo sexe moi na mobali po ezala en fonctionnement ezala na musala esala musala nango esengeli d'abord ezala envie. Essayez d'abord ezala envie, ezala vivant. Donc l'unko bate sexe ezala na bon moi. Sexe ezala kokufa te. Soki ezala kokufa te, sexe wana eko fonctionner, eko zanga musala te. Eko zanga musala te. Soyebi ke musala o sexe salaka ezali rapport sexuel. C'est vrai que loko tu me proposes ça les a toujours rapport sexuel pour les ali rôle naie. Maman siko pourquoi que sexe moi mon bali o eza en œuvre. Faut être toujours debout. Bon, sexe c'est ce que ezali en œuvre. Natango ezali en œuvre et sengele ezala toujours debout. Il faut ezala na position moko debout. Pourtant yango ezali na position moko debout lokola sexe o. Sexe o ezali sexe moko vivant. Ezali debout, ezali prêt yako travailler, ezali prêt yako kota en œuvre na kati ya musala nango ya rapport sexuel parce que tango za debout il fait ça là fort. Tozo mon appelle force sexe mususu ezali impuissant mais ça essaye le les telemi mais eza débouté eza côté na force te et telemi nango kaka mais lembele. Alors loko le telemi lembele ekoki kokota te na kati ya vagin pour na e fonctionner parce que sexe kenda ko fonctionner na kati ya vagin kuna nde kenda ka kokota pour esala musala alors avec kende kokota kuna esengele za na position moko debout parce que za na position na tango za na position moko debout et puis fort okomona ekokota nango na vagin mais na tango ezali débouté ou bien ezali debout moko courbé lokola oyo courbé faible c'est-à-dire que les a kotengama ya kogumba mape eza pete moyen ekota ezate to msuba lo bao eza moyo kolemba mais na kote on a carte comme ça ekende kotelemela kuna ba garçon ba lo marabu wana eza bien te wana ekomi lokolo ozali ko forcer nzoto eza malamu te sexe etelemaka yango moko ndenge nzamba sala sexe po etelemaka nango yango moko na tangu eliaka nango malamu sexe eliaka malamu ezaka sexe moko toujours en bonne santé ezaka toujours en bonne santé pe soki ebeli ezaka na traitement nango traitement moko facile parce que ça sexe moko ezolia bien ozomona na tangu yango eliaka malamu en tout cas etelemaka nango tangu mwana mobali ayokaka posa etelemaka soko zoka mwana mobali azoba te kota ekende kotelemela kuna na yebite hein soki penza ekotelema pe ya solo na kati kuna ekotelema vraiment te donc sexe sengele telema na makasi nango moko na tangu ya caresse tangu mwasi na mobali baza na kati ya caresse to pe na tangu mobali aza na posa makasi ya kosala. Ok, so mobali aza na posa ya kosala faux sexe vraiment ezala makasi. Maman na mona kabala bon to mona kabala mibali misusu aza ni malade.
aza bon na ba so malade na mabe donc aza na bien mais sexe na était les maraté mais a maladie te pour abia le biki aza na bien ye sexe ala na pour sa basité bon il mo mi pesa na nzambe mais sexe na était les maraté maman mais mutu soki amipesi na nzambe sexe faut telema po nzambe tango asali mutu wana za mwana mobali il faut sexe na ye etelemaka po nzambe asalaki sexe po etelemaka bongo ekota soki ezotelema te c'est que ezali sexe mort c'est-à-dire eza na puissance te ezali na impuissance donc ezali sexe moko mort donc aza bien te aza mwana mobali te c'est maman c'est aza na bien azana donc tokoloba keza bien parce que donc eza lisusu na makasi penza ya kotelema te po il faut siko toyebe kozala bien soki eza nanu ezotelema te pe eza na taille normale te eza bien po toyokaka balobaka hémorroïde pe esalaka ke tshombo etelema te ezala makasi te mutu mosusu mpe aza na hémorroïde te na hémorroïde différence eza mone eza na mutu mosusu aza na ye na hémorroïde te mais sexe ezotelema te aza na faiblesse ya makasi soki amoni kaka aza na faiblesse ya makasi nsoka nde hémorroïde eza nango te mais okomona komi koloba o aza na hémorroïde o ndenge sexe na ngai ezotelema te seke hémorroïde te ezaka bongo te sexe soki ezali kotelema te esengeli biso basexologue nga sexologue mama Israël la joie nayeba cause pourquoi sexe ezotelema te po eza na bamosusu banda botama ti lelo etelema pe te ti akola nango kaka boye evanda nango kaka bongo etikala ata kotelema te ekota te ti lelo etravailla te esala mosala ata moko te banda bima na mokili banda evanda na nzoto wana esala eloko te donc eza chômage moko tokobenga ngo chômage moko chronique donc ezosala te alors mutu ya ndenge wana soki ayebi makambo ya sexe te mutu ya ndenge wana akoluka biso basexologue akoluka ndenge tozosola awa numéro ya telefone ezali na télévision oyebi soki tozwi décision ya kobanda kosolola na bino makambo oyo eza parce que trop c'est trop tozo remarqué que bamabala mingi ezokufa et puis bana mibali mingi bazoyeba te sexe esengeli ezalaka ndenge nini mwana mobali azoyeba te sexe fo ezala ndenge nini mpo nayebi ke soki sexe ezali muke mukuse na nzoto ya mwana mobali eke mwana mobali wana ayebi te ndenge nini akoki kokomisa ngo na te normal eza kaka ignorance eza seulement ignorance mpo ayebi te lokola ye ayebi na ye te sikoyo akomi kosubir baconséquence basi nyonso ye azobala soki baye bayibi mbongo bakimi balie bakimi bakomi koshina ye me mwasi ya malamu oyo ase alanda baenseignement ya mama Israël la joie mama ya bana mibali akoyebisa mobali na ye alobi nalingi yo mingi me sexe na yo ndenge eza boye ezokoka ngai te bakobenga nga bango mibale mwasi na mobali mpo nakoyeba mpo bayebisa nga mama ye sexe na biso nde toza boye ezali muke mukuse nga nakotuna bango ba centimetre mais soki namoni ke nani ba mesurer yango eza na ba centimetre moko eza nango normal mais ndenge nini mwasi azoba ke sexe wana ezokoka ye te nakosoigner mwasi osomona parce que eza na ba vagin mususu pe ya bana basi élastique esi là élastique ezate c'est-à-dire eza lokola po vagin ezelo moko ezaka na élastique nango donc avant sexe kende kokota na kati ya vagin élastique moko ezaka na c'est-à-dire que eza na trou moko ezali un peu dur ezamwa makasi ekoki kofongwama na facilement te lokola munoko ezokotisa mbula munene na te vagin ezelo moko ezaka toujours fermé efongwamaka na force ya sexe tangu sexe ezokende kokota na kati mais eza na ba vagin mususu eza lisusu na élastique te élastique esi laki parce que eza na biloko mingi na kati ya nzoto ya mwana mwasi biloko oyo eyaka kosilisa élastique wana to biloko oyo eyaka kolia élastique a vagin toza par exemple na ba infection eliaka pe élastique ya vagin hémorroïde pe esilisaka
élastique à vagin. Faiblesse sexuelle ya mwana mwasi pe esilisaka élastique à vagin. Alors tant na komona te mwana mwasi azotonda mobali na yete ou bien azo sentir mobali na yete parce que élastique na ye ya vagin za kosila na ko soigner mwasi. Donc mwasi na mobali tant baza na vie na bango sexuelle et sengeli bazala toujours na sexologue na bango. Parce que vie à couple tozomona chaque jour na butu na likolo ambe na kati ya chambre tozomona toujours rapport sexuel. Pour nanzela un rapport sexuel de bana bazo botama. Parce que moi na mobile tant bango babalani basaka na bango rapport sexuel te bakobota ndeni. Isa bongo. OK, merci maman Isaël joie lobby. Faut maman, lobby sexe et moi si faut un élastique. Ce qui élastique est cité. Et si lié et comme polele comme polele mbali moya ko kokota mobali akokota na akokota koyoka akosentir vagin à moi si na eteta asa donc on a recollé en côté donc élastique wana ekokoller sexe donc parce que eza élastique moko esi elembi esili comme sexe moko faible eza vagin comme vagin moko faible. Donc vagin moko eza na donc vagin de est élastique comme déjà faible eza na impuissance de société eza sur la puissance te comme na impuissance sexuelle sexuelle yango photo la s'appelle la jeune finios ozomona que vagin eza élastique te maman zana oui partout ozali maman pesa ka numéro na ye maman bazo benga de partout fimo pa benga kinga quelque part abinanga maman pourquoi pas comme micro peut te mettre la prima solo na ye tu mettre la prima solo mingi ya bana basi c'est vrai que bana basi baza ba problème vraiment ébélé tant sous ba problème nanga tom eleki ya bana mibali non ba problème ba fille eleka toujours ya ba garçon pour tanga na ya ba fille mais ba ka ébélé azana problème moko beta mususu ya stérilité pour infection peut se eleki bena ndoto donc stérilité na ye wana pe stérilité na yewana soki na landeli malamu na okuta ta mususu myome fibrome kyste na okuta ta mususu ba infection infection peut-être bémoroïde à makasi eza pe na ba fille mususu bazaka pe na problème ya tolo parce que tolo pe ndenge ezana ezelo komoko malamu pe na tolo ya mwana mwasi na kati ya mbetu ne ya libala esengeli tolo ezala parce que ezala mupo akomelisa pe bana soki aboti bana na ye tolo te mutu tango mwana mwasi fazala pe na mabele ya kokoko donc ntinga boze ya mukima mafo okobakisa mwanda obakisa mwanda ngala pozeur mama ayangeza mutu yo okobakisa mwanda mbo parce que tolo ya mwana mwasi pe eza nécessaire. Bon, eza parmi baka ya ba fille. Bon, eza na fille mususu aza pe na ba bassin te parce que bassin wana ya mwana mwasi pe ezali nécessaire. Ezali très important. Alors na yambara ba fille ebele baza na ba problème ebele. Eza na fille mususu pe aza na vagin na ye eza goûté, eza elengite. Okomona eza mai. Tango yango eza mai bas mibali nyonso bon ba infection mobali ndi mutako kumona onda esi mwasi to ndiye moko mwasi ye moko pa ko sentir ba mai ezobima tango ba mususu ba mai ebima bango ka bongo soki atala ta liputa tango hotel momona boyese sopana ki dessiner na liputa to na jupe to na pantalon mais mususu ezokoma mai kaka na l'air rapport sexuel na ba fille mingi o ba yebi ke vagin na ye nzambe mutu asala ki vagin na ye mingi balukanga musali nzambe na bonde apesinga kana ye parce que ngana za mama oyo okoko bombela nga likambu na ote okobombela nga likambu te na o etali sexualité okoki jamais ko bombela nga likambu po soki lelo biso basali nzambe na zui décision oyo eza parce que to yoki mingi ba mabale belé kufa neti mwana mwasi moko kitoko babali ye baboti na mobali mwana kaka moko na kati ya mobali asipote suka mobali abaye na ye ozomona abinono mwasi ya boye tangu nazaka likolo na ye bamai ezosopana ka na mbetu bamai mususu ezopumbwela ngai ezomatela ngai ti na libumu mobali amekaki kosupporte mais esimbi te tango abimi libamba ke kokuta na mwana mwasi mususu azi mwana mwasi wana alors sima mikolo nde to eko découvrir que ya boya ki mwasi na ye wana pona ba mai donc tango ayekolo ba vérité mwasi pe abande pe kobomba
tango mwasi azoa ba vérité mwasi ebimisa vérité kaka tango mobali wana asa azwi mwasi mosusu ake kobala abali deuxième fois ozomo sima yelo ba vérité tango ayelo ba vérité nzambe pe lokola zaka nzamba bolingo apesa nga Israël a joana ye mayele ya koyeba pe ko soigner basi l'air na soigner yenda ye pe kokuta na pe na mobali moko pa linge makasi baye ko bala na me biloko ndenge wana eza malamu te malamu tango bo bala ni na mobali na yo bo vandi kaka bino mibale soki bo bando sona pona makamususu to banda ko bongisa me na sexualité te ko kabona pona likambo ya sexe eza likambo soni parce que tango mobali aza na problème à sexe traitement ezali soki pe moi ça na problème ya sexe traitement ezali toujours na mabondele longo ça va aller. Ok, merci maman. Boki maman le bien mabondeli pepe aza musala nzambe. Malgré zo sunga biso na ba chombo na ba prière pe azo sunga. Pour makambo za pe ya molili e maman. Mingi beleza ka makambo molili na bana mibali oyo bana basi ebele baza kokuta na mibali ya ba magicien, ba marabout na ba sorcier. Na koko bangisa batu te. To continuer na nukaka na lisolo ngo ya le sexe doit fonctionner. Ate kufaki na problème nini. Poso ki to bito kota na makamususu wana eza makambo ya émission spirituelle. Oyo biso tozo sola ezali tozo sola na batu nyonso. Oyo basambela kana ba oyo na oyo asambela. Te me photo c'était la bombe maman Israël azape musala nzambe. Il faut bayebi naza servant de Dieu nazali visionnaire ya église de Jésus-Christ la vie mikolo nyonso na matangomba chaque jeudi na matangomba na ba problème ya sexualité na ba couple belé pe na ba problème mususu ebele oyo ezotungisa batu na ba vie na bango. Ok, maman, je me suis dit, maman, je me suis dit, prière pour que tu toujours liboso. C'est très important. Le sexe, moi, il fait ça là. Moi, je ne jamais aux sexe, moi, ça la raté. C'est que pendant aux amours, t'as dit que là, parfois, sexe, vraiment, il ça la pour qu'on évite bien bien spana, maladie hémorroïde. Maman, la libre qui entre différences na bien hémorroïde. Expliquer ngango bien té. Bon, bien, eza maladie moko. Et outi na nzela ya ba problème ebele na kati ya nzoto mwana mobali donc et outi na ezali maladie moko ya sexe mais esalami na nzela ya maladie mususu mais mutu azoyeba te mais mutu azokende ko soigner hémorroïde mutu azokende ko mela bakisi alors nzoka nde sexe ndenge eza wana ezo eloko moko bachaka ngo bape bakisi pe mingi te sexe ezo eloko moko baswanyaka ngo toujours na le vivifiant biloko akolia parce que ezo eloko moko il suffit vivre c'est fini ekozana ngo en bonne santé il suffit lia malamu ekozana ngo en bonne santé alors bia wana na kati ya nzoto mwana mobali ekondisaka sexe okomona sexe moye évoluer ezate eza na bana mibali mususu babotama na biabia ba mususu akola na biabia na yewana biabia eza na système moko ezolembisa sexe makasi okomona soko beti un coup deuxième coup difficile omona pe un coup wana pe esimbi pete obeti pan sèche osuki na nzela nzoka nde biabia ezotungisa yo okobimisa bandoki ya ndenge na ndenge ofingi bato bundi bitumba to omeli bakisa ndenge na ndenge ezosimba te nzoka nde eza biabia traitement nango ezalaka kaka esalama kaka na ba vivifiant donc koluka moyen kaka ya ko vivifier yango okomona ke biabia kosila sexe ya mobali ebandi susu ko évoluer ezongi na taille nango normal. Et mutu pas na hémorroïde aussi la vivifiant. Mais mutu aza na hémorroïde face à la vivifiant po omoni anis ndenge eza wana ezeloko moko bakoko chaka ngo bakisite. Anis ezeloko moko ebongi eza lokola munoko ya mutu ebongi na bilia. Anis pe ebongi kaka na bilia. Donc ce qui eza anis moko ezolia lisusu malamu te et tomber malade. Et ko tomber malade donc anis moko mal nourri, anis moko donc tokoloba ezo souffrir na malnutrition donc ekota biloko ya mabe ya ndenge na ndenge oyo ekei kobebisa santé nango anis wana ekomi na hémorroïde ya anis wana eutaki peut-être na nzela ya munoko na biloko ekotelaki na munoko
malade hémorroïde wana pe anis et utaki pe na biloko mususu ekotaki na nzela ya anis par exemple PD oyo azolala na moninga ne mobali bon ni maladi ya hémorroïde wana euti par exemple na biloko mususu oyo ezali malamu te mpo na organisme ya mutu wana eza na mutu mususu loso ekopesa hémorroïde mais mutu mususu loso ekopesa hémorroïde te mutu mususu fufu kaka oyo ekopesa hémorroïde soki ezanga masango mais mutu mususu fufu ezanga masango epesa hémorroïde te donc il suffit kaka koyeba organisme ya mutu wana nzoto na ye ezofonctionne ndenge nini c'est pourquoi nga nazaka na habitude avant na soigner mutu napozaka ye bakestion ebele soki napose yo bakestion ebele na koanalyse baréponse na yo directement na kodécouvrir ndenge nzoto na yo ezo vivre na kati na koyeba biloko nini nzoto na yo elingaka na biloko nini nzoto na yo eboyaka. Alors to soignaka mwana mobali bisoignela te parce que mwana mobali azali très important aza mutu moko aza na sexe le sexe de l'homme soki mwana mobali moko aza na sexe na ye tel oya vivant yeba que c'est un homme très important aza na valeur makasi parce que aza mobali moko akobota nzoka nde nzamba lobaki multipliez-vous boko se multiplier ndenge nini soki sexe ezali te mobali ya ndenge wana aza mobali ya kosakana ete ya teo bokende kobebisaka ye nzoto na bisoignela na bakisi kopesa melasa non sexe baprotegeaka yango babatelaka yango parce que eza eloko ya valeur ya monene ntango nzambe asalaki garçon ayebaki kosala sexe atie sexe na kati ya nzoto ya garçon eloko moko ya valeur eza lokola or eza lokola riche eza richesse moko oyo etikala kozala te na mokili yango wana tolobaka te le sexe doit être en œuvre il n'est pas bon que le sexe de l'homme soit mort parce que kufi ce qui est kufi et comme eza lisusu na valeur te et comme lisusu et comme lokola un lion mort donc aza lisusu na makasi te aza susu na eloko moko osata mokili kasi nzoka nde soki ezali nango envie ate ezali moke pourvu ke ezala envie toza na possibilité nyonso ya kobongisa yango soki mwana mobali wana ayebi ke eloko boye ekobongisa. Ok, merci maman. Mais mibali msusu balingaka toujours à côté de Chombo na Nice. Msusu asepelaka bongo à côté de Chombo na Nice. Wapi ko provoquer mori pas moi cité. Bon, soki mwana mobali azo kotisa Chombo na ye na Anisi ya mwana mwasi akobela ba maladie ebele oyo ezali ko parce que kokotsa mingi pe bakotsa ba sexe na Nice ndenge wana basuka ka na biabia basuka ka na biabia yaka pe mingi na nzela ya Nice tellement au sali ba rapport sexuel mingi na Nice donc sexe ya un côté à liboso directement ce que za mwana mobali okotso na bazo kotso sexe na Nice directement côté à liboso ils perdent valeur ils ont perdre force nango mais yo pe mutozo kotsa kango na Anis ndenge wana yo moko yebi ndengo komisiko yo donc epesa biabia makasi c'est pas bien donc c'est qu'ils ont vraiment déconseillé déconseillé parce que ezo kende kozwa biloko mususu o ezali kuna na Anis ezo kota ezo pesa retour tango ezokoma kuna na kati ya ba organe ezo ebandi kopesa ba problème lokola ba prostate ba biloko moko ande ebandi ko boucher parce que akokende kokutana ba matière moko na kati kuna ya Nice wana ale tango ezokota ekokende ko boucher ba canal ebele akoma pe na problème ya kosuba. Moi mon bali ndako ma problème ya kosuba parce que pour azokotsa ba biloko mo ezokende ko boucher ba veine na ye. Ok, merci maman. Ok maman lobi eza vraiment déconseillé kokotsa Chombo na Nice ya mwana mwasi ata ya mwana mobali basala ki yango pona liboso ya baje ya mwana mwasi basaki on te pona sima elenge roka na kati ya liboso yango te roka na sima donc eza vraiment malamu mingi te maman to comme kokende vraiment vers la faire émission na biso ninga mingi plus mingo lancera toujours ba message pour ba message non esungara vraiment bato ebele bo message mususu nga naza nango ya makasi eza te mwana mobali nyonso oya melaka bangi ba cigarette na masanga makasi azomi pesa biabia ekenda ko kausa sexe alors yo muto yebiki
tam sus nazomela nazomela ngo muni malili elekite neti na poto kuna soki omoni ke ozokoka te kosisa malili na yo na nzela ya bavivifiant ozomona lokolo ozosisa malili na yo na nzela ya babangi wana na bamasanga makasi ndenge wana yeba te ozali koboma sexe na yo esengeli ozala na vivifiant to esengeli toujours benga biso basexologue boye mpona kozwa baconseil ebele yo oyo omelaka masanga mingi benganga naza na conseil moko ya kopesa yo yo mpe moto omelaka bangi mingi benganga naza na conseil moko ya kopesa yo bon moto oyo amelaka mpe cigarette mingi benga ngai naza na conseil ya kopesa yo yo moko ozoyeba makambo ese ekomi na kati ya sexe na yo yo moko oyebi alors nakoki kobanda kolobaloba ngo te na mutu nyonso peut-être eza na bato mosusu amelaka na yango te alors yo moto omela yango okobenga nga en secret obenga mama Israel la joie naza moto mo namelaka alcool mingi namela masanga mingi metala eloko moko na remarqué na sexe na ngai nakoyebisa yo vivifia nini yo koutiliser oyo ekoki kozongisa sexe na yo en bon état parce que cause ya biabia na yo ezali peut-être alcool bangi encore nini babiloko mosusu ya bakisi baproduit chimique lokwa ba viagra banini stimulant babiloko ndenge wana en tout cas sexe ya mutu evivaka na bakisi te evivaka na baproduit chimique te sexe evivaka na biloko kolia po ezwa makasi esala musala nango ezalaka rapport sexuel. Merci maman, vraiment vous comprendre. Maman mutu moka benga partir à Toronto abi ndene rose ba produit vivifiant rosonde ni po aza vraiment musika kuna bon na yo mutu oyo oza musika oza na Kinshasa te oza na Brazzaville te oza musika mingi oza na mboka moko eza musika komitungisa ata mukete na numéro de téléphone oyo moni wana oyo 089 94 42 825 esengeli obenga ezali 089 94 42 825 soit okobenga na numéro ya 09 98 87 85 95 Nandali 09 98 87 85 95 tope okoki kobenga na numéro ya Brazzaville ezali 05 505 86 15 05 505 86 15 obengi na numéro wana ya Brazzaville tope donc tosuka nanuka na ba numéro wana mais partout oza na facilité ya kozwa biloko na yo sans problème na yango soko ozali kokende na Western Union tope na MoneyGram mpona kotinda makoki na yo ya kozwa traitement na yo bavivifia na yo okoyebisa bango ke nazali kotinda mbongo oyo epai na Kumakamba Patience RDC Congo na mboka ya Congo naza na nga na Congo naza na Kinshasa nazali responsable ya centre Tonganzoto naza sexologue nazali servante de Dieu sexologue bon nazali responsable ya centre wana centre Tonganzoto ezalaka na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar avenue Kimbondo 164 Bandal Molar pene ya avenue Batete la numéro 22 esika na kolela pene ya wenze ya Molar pene ya avenue Batete la numéro 22 lisusu pene ya église Jésus-Christ la vie o ezalaka po église wana nga naza mokambi nango eza pe kaka na Bandal wana donc soko za déjà na Bandal ngai mama Israel la joie Rahel Kumakamba Patience nazali parmi ba mama oyo ba sala kombo ba yebana na ngolu ya Nzambe na tout atolo te
nayebana par la grâce de Dieu nzambo alobaki akotambusa nga mokili mobimba. Donc nayebani makasi na Kinshasa na Brazzaville na Angola na Afrique mobimba pe na poto mobimba epai nepai soko lobi mama ya bana mibali mama Israël la joie mutu nyonso ayebi ngai ata soko ye na Kinshasa à partir à aéroport soko moni taxi mene yebise memanga epa na mama Israël la joie mama ya bana mibali. Mais soko zotinda mbongo okoloba kombo telmele ki mulai yo pesa kombo ango na mukuse yebisa bango kaka kumakamba patience okokoma ku ndenge bakoma kulutu okomima ndenge bakomaka makala ou bien mama okomima ndenge bakomaka mama okomika ndenge bakomaka kala po kala ezalaka kana a okomika ndenge bakomaka kala pe oye kokoma na suka wana kokoma mba ndenge bakomaka mbangu ata mbabola. Donc kumakamba patience soki na western ba compliqué te parce que western na mokili mobimba bayebi ngai soki na monogramme muto compliqué azate po monogramme mokili bayebi kumakamba patience soki boke bato western nyona so bato oyebisi bango ka kumakamba leka bazo beta kaka na machine na bango babetka ku le balimba komaka emboy ebimi mbala moko kumakamba le balimba komaka ka patience leka bakochaka ka pe na bango ba meki kaka a ebimi mbala moko patience. Donc eza kombo moko ezaka déjà na western nyo ezaka pe na monogramme. Donc oko tinda kuna na facilité kuna bayebinga bayebiti bayebi na adresse na ngai nazali na hôpital ezali na avenue Kimbondo numéro 164 soko tindi mbongo na yo ma pesanga 4 jours oyoki pesanga 4 jours okozwa biloko na yo okozwa traitement na yo pe okozwa guérison na yo sans problème. Et puis naza mama moko oyo akangaka téléphone te ata mokolo ya jeudi onga nakendaka na ngomba namemaka téléphone na ngomba te mais etikalaka na ndako ezo sonner pour jeudi na yambaka bapel te mardi après midi ya mardi na yambaka bapel te dimanche pe na yambaka nanga bapel te mais mikolo nyonso etikali bandeko soko bengi ngai za na avant midi za na après midi nga na koyambo na téléphone soko ozoyamba ozobenga nga na zoyamba te ndeko nanga patiente muke benga nga lisusu oyo eza ba numéro ya téléphone nga na zo peso eza ba numéro banda bomwana ezala bana Brazzaville bazoka numéro ya 05 505 86 15 bakokamwa petan bazomona nga est-ce que zaye oui c'est moi na koli na komi kitoko makasi nzambe mutu a komisinga kitoko bo ezali ngai mama patience nzamba komisa ngai Israël la joie na komi kitoko mutu abosa na ngai te soko za na posa ko bosa na nga soko so bosa ninga zela na yembelo nzembo nga na yemba kala Yesu azali na bomoi gape nazana bomoi Yesu azali na bomoi gape nazana bomoi nakanisi bozo remarquer obandi komona obandi ko benda biliana bambe komona na télé na tilelo na yembela kanzambe kutunde nazabwe nazana studio nazana na album moko oyo nga nazobimisa na l'an 2015 oyo eza na titre ya Nzamba Moniyo donc naza na studio nazo yemba banzembo wana nazo bimisango kana l'an 2015 bokomona ngo mais oyo eza na marché ezali loyembo ya nzambe na nguya mbomona nga na télévision nazo yemba na jeune fille na nga ya mwasi na bana nga tozoyemba nzambe yozali nzambe na nguya ozali nzambe na nguya Ginette Sengeli mkomususu après mission Bocheli peuple de Dieu ba mona nzembo wana po ba reconnaître nga nazali mama Israël la joie oyo azalaka mama patience nakoli na bandal mobimba bayebinga mais nakendaka mwa muke na limité le nakendaka limité nazaka kovanda na avenue Forgeron naye kolongwa na limité naye koma na matonge na avenue Popo Kabaka numéro 9 tana na matonge nzamba ye koyebisanga lobi Israël la joie kende na barumbu
nakendaka na beau marché na umelaka pe kuna mwa mingi sima na ye kozonga kaka na banda lesika na kolela nde sika nazali esika nyonso bayebinga ba commune nyonso bayebinga okozala na confiance makasi ya kotindela mama ya bana mibali mbongo soko za musika soko tindi mbongo wana okozwa biloko na yo komona teke lokola mususu o eloko nini eza kwa sirenga ke soki na tindi mbongo nango kotindela nga bakisi nakolia mbongo ne te ya naza responsable à hôpital naza responsable à centre pe nazali responsable naza visionnaire église nakoki mate non kende pa ite nganza menanga loba nanga kopambola nga na kati ya mboka Congo pe ase apamboli nga na mboka Congo pe mokili mobimba bayebi ngai mokili mobimba oyo naza na témoignage partout soki eza ya sexe te eza ya muto aboti mwana muto aboti naza na ba témoignage ya baka nyonso ba prostate ba diabète ba cancer ma maladie ndenge na ndenge ba aveugle ba monaka ba baba balobaka na soignaka nzamba kotisa kati nanga boyebi moko ya kosoigner mutu oyo aza na problème na nzoto na ye batu mingi babenga nga mama tonga nzoto na soignaka bino kasi na bondelaka pe pona batu o baza na ba problème. OK. Merci maman Israël. Je la kibilo ke mbalasi ma alors tu me passe maman côté. Moi qui t'a pas dit ngala patine église à maman Israël la joie. Tout maman Israël la joie na bana o en cadre kana kati église pe comment até pour remarquer que azam mosali nzambe vraiment ya solo. Maman merci to comme vraiment na suka na remercie vraiment ndengo sepela Jeanette moi ka ya katina ndako no apona ko présenter vraiment émission pour eza vraiment likambo ya PTT. Comment na benga ngo ya PTT. Nzambe ya pambola yo Jeanette apambola pe bawo nyonso balandi émission eza émission moko vraiment na sala kango na makasi normalement na kati na kobanga pe mwa anga pa musali nzambe na keloba makambo bo nzambe na lisungia molimo na nzambe nde na lobby kasi ebele bobondela ponanga oyo eza musala moko munene musala moko ya makasi oyo nzambe ya pesi ngai pe na kolimba te kobondela tango nyonso pona bino nazali mama Israël la joie mama ya bana mibali soko za na problème ezotungisa na sexe na yo ozama na mobali oza na problème etungisa na sexe benganga ateza problème ni sexe est bloqué ezotelema te mikolo mama mikolo ezotelema te mikolo ezosimba te benganga kaka ngai mama na yo na koyeba eloko nini e bloquer sexe na yo to pe eloko nini esali ke sexe na yo ekola te pe eloko nini esali ke sexe na yo ekonda na koyeba nyonso na pe na ko réparer yo okozonga très bien okoma malamu. OK, merci maman Israël. Vous comprenez ce que tu comme na suka vraiment ya émission na biso comme maman Jeanette pardon limbisa maman biloko ezali pona bandeko balobaka biloko koma suna poto te mutu moko abenga na Washington azo bisanga biso wa biloko koma te menga nazo bisonga na za Israël la joie o biloko ekotaka mokili mobimba traitement zali ponga na soignaka na bakisi te nga na soignaka na ba vivifiant na pesaka mutu kisi te mais na pesaka bobele ba vivifiant parce que vivifiant soko zo soigner nango mutu erataka te guérison rataraté et puis sexe linga bakisi te sexe linga ka ba vivifiant parce que zolo comment qu'on fait l'envie na vivifia kango alors nazo biso ke mokili mobimba bisika nyonso biloko nangeza ka biloko ezali na Londres biloko ezali na France biloko ezali na Allemagne na Belgique na Suisse pe bipai na bipai biloko ezokoma yo soko otindi mbongo na yo okomona kaka na ngonga mukuse ozi biloko na yo esika nyonso yo zali kozanga te donc kozanga confiance te pona yebi ke oza pe mutu oza na droit na guérison na yo peut-être oza musika ozoba ba baza na Kinshasa bien ba loba ka bongo bo baza na Kinshasa bien aza ba na Braza mama ba baza na Kini bien mais bino pe boza bien parce que yo poko zo biloko na yo kaka ndenge moko na baninga c'est ça. Merci beau gosse cameraman la vie publique moi qui m'a mandé le biloko vraiment ils a partout na mokili mobimba biloko na ye ezali tadi ngala papa azana posa na motadi ngala mère ye solara bien a repeso nyonso
On a bossé une boss Pyrrhus Bunga depuis Ukraine, boss non Saram Saka Noté Kinga, hein, boss Didier, merci du soutien du public, boss, merci pour votre conseil, nous payons des autres souvenirs après la jeunesse moka. Tout comme vraiment na souka ya émission na biso vraiment, tout tanika embalasima na le bateau, tout na embalasima pour la prochaine numéro vraiment ya émission. On a bientôt kabona, ah même embalasima, trop content du sous. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.